Ok. Voilà, welcome back. Merci beaucoup déjà et bisous, salutations. Hein. Bon dimanche à celle qu'on appelle Divine Mabiala. Divine Mabiala, moi c'est qui toko, moi c'est Azanga Lisumu, moi c'est Azanga défaut. Divine Mabiala. Otali moi so kumisi nzambe. Aïe, téléspectatrice mounene, il y a émission chez Bisondoula avec Betty Massengou, la jeunesse internationale. Talaka moi so afuta mbongo na libanga. La pierre, c'est de l'argent. Hein? Libanga, c'est la mbongo. Parce que moi, ça fout à mbongo, on est à Libanga. Personne n'a Kinshasa. Il y a des potote, des angolate. Moi, c'est à Kinshasa, on fout à mbongo à Libanga. Donc, voilà, Divine Mabiala. Donc, bisous là où vous êtes. Pour Betty Massé, on a mis sur la CP. Là, voilà, Mounele déjà écoute na sac. Aïe, maman, no la chipamba. Balobi, maman sociale, la maman de 4N. En tout cas, de gros bisous là où vous êtes. Maman soutenir la fondation Betty Massengou. Bazalara et l'ongona maman France Misoko Mosinibi. Donc, maman reine de l'X, bisous à vous, maman. Maman France Misoko Mosinibi. Donc, Bambo TP na maman Chimène Djouma. Maman Chimène Djouma. Donc, là où vous êtes, salutations à vous. Donc, merci na bananios pour depuis Salongo pour émission on a lobby et là na mangaloko la match ya léopard tala émission nzamba tala kana ba Angelou nae nzamba kanisi ba Ange Michael akangisi ba Ange Gabriel afandisi bango sko dimanche batala Betty Massé après mercredi le na 12h nzamba ti ba Ange nae batala la émission oyo bon siko yo muto mukino ratango jamais roro raté hein? Voilà leader ouais, papa la guerre ouais. En tout cas nga linga siko so na ziyo na fa to banana ba question to seka to dimanche te papa et belé balamu kina ba stress moi loko wana ko sekisa biso wana na bi monika ba biloko no boira wana na réseaux sociaux nde wana te buka ka biso pa yo ni na ba biloko wana kaya mwana ne makambu te papa Let's go. Na mix bango ile mona ça na auto ça là mais na aussi ça on te. OK. Ba dina aussi ça dimanche. D'accord. Dans le bateau bota biso. Les on a bête abinu de na TV. Bo doit première partie. Deuxième partie payé dimanche prochain. Voilà. Ndabitu tukima mbula. Nzoka ba nyama pe ba kima mbula. Bitu to kima mbula ndeto lubana batu. Tuluka tubata matukupola. Ba nyama pe ba yita ba ninga na ba mbungu. Tupula tuluka tubata. Soya tumbe sodari nga ketiko bitumba. Ata abui dikore yindi. Abite sona ke musala na opula. Alunguli teni na atena tinga. Ezo mpebe. Nzoka ba fumi pe ba matiko mbula. Mukonda ba fumi tanga moni tenya soda mbama yiti baninga na ye. Okay. Amuko atukuta watu bata. Oya continue tinga apula. Bafumi kotaka na tenia soda kotaka na tenia soda kotaka na mbulele kate ile soda ta ba kum na retard ekamba mwana tinge tika teni abendi teni na nditwe yi wana ta kenda ba soda ba kata kuta ina mkonzi nae aganga position at okaba bujaka mama nde soda bujaka bui bafumi baningani mama mkonza bafuma yiti bafumi nako kwa balimisi bitu banu babwa kabuti mutu na mutalu kapesa trene tsaka diembe ata ba ningutu makati luka pesa etsepelso tsani diembe et puis fumi na halo bilalelo fumi d'autorité fumi infirmier ah bon ba fumi tsoko ba komukenda fumi na platine fumi na fuma kenda diembe la tsoko soda soda santi babi ona za yuka mingai boy zaini na tenyo mama iluka ukamwa nzoka mukonza ba fumi tanga bwa kekri ba fumi ba panzani yeti ko atikali mwana mkuu mkongo okay. Abandi kulanda nzela mkongo na teka aki alanda teka aki alanda teka akita nzoka tangu amkonza kana ki position at apanza makulu fumi akota te akoti tanga kangi bakanga fumi te akangi fumi tsiko na kati ya mtuni nzela ngana kimi mulili bwe fwa ipati na kute tu fuma makati bu to tsugana tika Aïe, on vit les solos, ingénieur Guimouté, en tout cas, pour la région, Katani na Roseka. Donc,
Panté Bougani. En tout cas, je pense dans Bandako. Oui, Makambo, yo. Ngato baninga na makambo na yo kaka kwa. Yo comme ce qu'on appelle ça découvrir nyon. Na peut comment mata na. Et mata. Te to bombi nanu to découvrir en dimanche prochain. Pour deuxième partie à l'isolo ezali. Deuxième parce que abon me wapi na partie ni na mulili. To découvrir en dimanche prochain. So da ta tu vas bon maman. Mukonzi peut quoi yuki ça ne va pas. Ah oui, oh. Teni na ngata ina tendete, tende utiwa. C'est quoi mukonzi na fumi, data débat. Dimanche prochain. Aïe, en tout cas les boss tango kuku agence Kimbacom, babi eza royina minute yo. Oyebi ba masolo betaka o sekisaka na o batu. Bino bolongola ka biso ba stress. Oyebi ndaka mutu musuka na ko seka pamba oyo. Abiki anobela kako seka kaka boy abiki mais ezo lukela biso ba problème na eloko mosala ki na network obwaka kengo ya makama ya mutamba ngala landaki vidéo wana kutu na ndako na seki ngala bi oyo betela biso na émission mais na okamwa par ma grande surprise que au commis rechercher bakanga yo par rapport à quoi voilà moni biso toza ba artiste donc toza ba ambassadeur ya mbogo donc totekaka culture mboka na biso na ba œuvre na biso. Tout à fait. Et puis na RDC lelo mutu to azala libre. Oza libre, to za libre na mamutu. Moi message on pesa ngo pa ba konzi, bato baza na ba vidéo na puis bato ba obenganga na ba téléphone. Na dit que ça va intimidation. Na dit que ça intimidation. OK. Et vidéo wana na sala ki yango lelo to moni musala oyo constant mutamba sali na mboka na biso eza pamba te jeunesse ezolela ye parce que azana biso to sepeli na eka na ngonga mukie na musala oyo asali azana mabe na ye mais aza pe na bolamu na ye tout à fait et puis na kati wana na participaki comme congolais nyonso et puis comme artiste surtout ça ya kopesa pe coup de pouce na nga po na ye et puis na sala ki vidéo na yebisa ye bato toke na stade totala match et puis to yemba pour na Constant Mutamba, to sengelaye liberté et pas ya mokonzi. OK. Mais et kota ki nango pesa lindenge nge sala wana mais nako momona bato musu ba ko bengana ba téléphone photo kanga yo oza leader d'opinion yo mto tindi bato est-ce nga na stade na zaki na ba mona ele na stade voilà bato ba buka ba kiti nga na zaki na est-ce nga ta on a loba vidéo na kati na mtse bato ba buka ba kiti te lelo nako momona bango ba ko benga na ba pel ba osala ba osala wana. Et puis na bango lelo émission na yo lundi na zo assurer ba congolais lundi ou bien mardi na obwaka les sous vidéo o na lobela bango na ite ba nga atanga na ba kombo na bango te na Congo na tanga ka kombo Fati na tanga na kombo Mutamba pour Fati aza père de nation aza papa mututu donc mutako pekanga kombo na e azate Ada président na biso nyonso. Voilà. On a droit tanga comme président Fati Beton. Voilà. Donc eza ba intimidation, ba konzo ba zaka pemel batika biloko wana. Eza ba esprit ba mala muke. Nyonso otoza na RDC. Bato babanda bacha ba vidéo na internet, mutali bo soit vidéo abeta 1 million de vinga. Ngate. C'est ça. Toze belé bato babeta ba bato kuto bana ba 5 na ili masana ngama bo acha vidéo abeti 5 millions de vues. OK. Sur 1 million de vues nanga et comme problème na gouvernement oyo pourquoi? Te wana ezaka bato ya faux esprit. Dans l'antique moi na boy. Na mboko kokumisa Mutamba. Na otika ti. Kokumisa Fati. Na otika ti. OK. Nga sa vidéo moko boy talama kisasa mbimba. Na habite so talango kanga nanga ye wana. Na alanda nanga mba. Nanga akima na mutu. Ba mona ka ngoma bete po. Pourquoi? Mais okanga pe nanga ngote nanga na pemtie nanu. O pemtie nanu. Fati aloba to pemtie nanu. To pemtie to timbetima. Donc voilà, naza artiste na opesa message na onga naza nango. Neti boy na minute oyo. Na sali vidéo mo kanga mutu na mema ngamba. Na sali vidéo mo na tuni bien. Na bi bana wenge. Na minute oyo wera lobi boy. Bopo na mutu moko. Na fere. Na héritier. To pona mutu moko bana wenge basa nini? Ba bando ko soutenir. Est-ce na bi mabe? Voilà, c'est OK na monde polémique. Ah? Monde polémique, attendez comme battu mbalé. Soka zaki na lobika pona fere. Batu banga ba lobake otimbi fere. Mais na tie fere na héritier. Batu ba pona.
Ok. C'est ça polémique. Et quoi, tu es libre, il y a des polémique. Bon, comme il y a un numéro affiché, dimanche prochain, tu as papa la guerre émission. Tu as eu ces réponses. Fanatique ya wenge. Bon, répondre à la question. Donc, à la bine fait rigoler, on a hérité Watanambe. Bon, poni nani pour soutenir. Merci. Na page n'a déjà ça. Et na ça on lobby mais na minute on a déjà ba 120 ba voter nani. Ba voter nani. Yo bozo nkuno yo. Héritier. Yo bo mona nkuna. So na bina loba yo ka bakelanga o polémique. Tenga na lingi sikoyo. Ponga na nga au milieu du village. Ba koma na numéro na ngeza affiché. Komela na WhatsApp. Komela na message. Na bana question. Bana wenge na bandela. Prochain to lo bango sikoyo.